Bonjour. En forme. En forme, on est retard. Non, non, toyaki kala. Toyaki depuis kala. Oui, kala tête sur ça tous. Omoni na ligne oyo. Bato aliboso tofandaki biso mibale. Oyo nyonso bayende nsima na biso. Président arrivé là, balobi oyo aka touché ba matanga na retard. On s'appelle que yo mona ozaka likolo. Non, 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 retardé par rapport au état de santé. Omoni mingi na mona na kate na beli pe mingi. Nzamba sali. Nga naza humble, naza nanga fierté. Président olobi so loba obeli meto yo kyango ni na ba TVT ni na ba message na bilo NTPC balobi te. Président kité na lingaki te ekitsaka pe famille. Ekitsaka chaque fois ope mwa moke obotalelanga likambo oyo bato mambe bakoprofite kana kati wana. Nga na tuna eloko moko na obomba te balobi yo komaka na président pour de recherche place nyonso oyaka matanga bozalaka na ye bokoma mingi na ye c'est dire à quoi okima ba misusu. Bon, c'est ni d'abord aza moninga nanga après na profitaka na mutuka na ye nga naza na mutuka te na diembelaka na mutuka tellement toza pe kote moko to tolongwa watiki nga na ndako yaso solo barime tolandi baseke balobi yo kangama na ye mingi mpo aza na groupe oyo grand frère na yo atika. Oui, oui, bon, grand frère sans souci atika groupe ye mutazo kamba nga naza na ye po tosunga groupe kupa te groupe ke toujours liboso. Osana matanga petit frère na yo dadi kitambala ba relation ba souvenir na malamu tika na ngwa faire conseil ni na pesa en tant que grand frère na ye. Tojoua banzonzinga ebele na dadi kitambala. D'ailleurs etikali na ba imagere bazobenga ba pièce tosala mingi abandoko botolanga basi tellement na kitoko na ye azobotola entre temps le plus beau ezanga mais kamusaka nga nde nini le plus beau bacomédie nyonso ezanga mais na kamwe nde nini abandoko botolanga basi natika na basouvenir ebele po akota place azalaki na mokono tozalaki aveni moko tozalaka aveni moko na busumelo tozokutana ne chaque tongo chaque pokwa tozofanda na ye. Merci président. Merci Ndewona. Bonjour président. Bonjour. Bonne santé président. Tout le monde arrivé dans la matanga na retard. Président lelo oyo dadi kitambala uti kotika biso aza petit frère na âge na musala na ebite so ya banal bosobe yo. Mais ba souvenir na malamu garda pour na dadi kitambala o lelo yo kolela na stade match. Souvenir malamu un d'abord toi ikatema. Baba le kangama. Na kasaboko. Baba le kangama so ikop. Ayo ngali boso benganga so ikop. Puke merci Gabriel. L'histoire Fondation Patrick, Vivien, Madou, Véronique, voilà le Gabriel. Le Gabriel qui est présenté, l'animation, voilà. Un à un comme ça, brusquement, c'est vraiment choquant, quoi. Mais bon, seul Dieu va mettre à temps, dans ces circonstances. C'est lui qui a décidé ainsi. Donc, on ne peut que lui rendre gloire, quoi. Liloba sukani na ba artiste oyo batikali bamo baza na passion de kona bango ake liloba sukani oko conseiller bango ko loba bango. Tout ça va bien. Par rapport à décès où ils ont landana, il faut tout comprendre les gars qui viennent en côté. Les gars, papa Chéra Lobana, l'une de ses chansons, rien ne vaut la vie ne vaut rien. Donc tout en abso bien, tout l'inganaka, la crise de jalousie bête, pour le cas malheur, il y a Mouninga, ça sert pas parce que
biso tout toza baleki nzela eza neti kaka nzela métro oyo akokita na Saint-Ouen oyo akokita na Montreuil oyo akiti na Argenteuil, à chacun son tour. Bref, pendant que toza vivant tolukaka plus kosala du bien que du mal, quoi. Donc voilà. Merci Yaya. Merci. Dadi oyo aza kozala na biso pe elongo. Donc lelo eza mokolo ya mawa mingi po ndeko na biso oyo atiki biso alandaki voie oyo Nzambe atracelaki ye. Yango na bomoni que tango akoti na monde ya théâtre pe ba série na ndenge aza kolinga yango pe aza kosala yango pe ayebaki pourquoi ayaki na monde yango aza kosala mosala na ye na ndenge koki pe à convaincre public, et ça n'arrive pas souvent. Au kokino ko banda 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais oso marqué na yo pété. Attaque l'action na télévision. Donc ndeko na biso dadi asali oyo akokaki kosala pe tango pe Nzamba lobi ke ekoki pe ekoki yangwana tozali awa. Lokola tokoki koloba eloko moko te na volonté ya Nzambe topesi kaka merci na Nzambe ndenge asali makambo na ye ndenge alingelaki. Mais na niveau na biso ya musala na biso toza na trou munene parce que dadi azalaki na lignée ya moko na biso amarkaka pe histoire ya musala na biso ebale mondial ye pe azalaki na bakombo ebele ebale mondial mfumu Kinlaza bakombo ebele bele mwana mbenza mfumu na donc bakombo ebele ndenge pe dadi alandi. Donc tango dadi ebale mondial atiki biso muto ya bandaki yango deja ezalaki ndeko na biso Mundweri atiki biso dadi asu flambeau wana pe a défendre ngo soko tali dadi vraiment idée ya ebale mondial eyeli yo tala que dadi atiki biso. Donc idée ya ebale mondial toyebite soki nani akoya kozongisila biso yango. Alors tozo silisa kaka pona kopesa merci mingi na famille. Je sais que le problème est zangakate, mais comme on dit, c'est mieux la fin et l'oko que ebandelinango. Donc, merci la famille. Tozo encourager famille Mobimba, surtout Bana, occasion d'une manière ou d'une autre pour aider Bana pour ezalaka kambongo te. Okokipe ko contribuer ya ko faire inscrire mwana moko na école moko boye selon ba aptitude ya mwana. Donc il y a plusieurs moyens ya ko aider Bana. Tozo pesa merci mingi na artiste comédien nyonso pour l'unité de vue. Atako ba bémol mike et kokaki kozala, mais du moins on se bat et on va continuer à se battre pour que Batu na Batu, Bayeba, que nous sommes dans un monde où nous exerçons Musala Moko, Oyezo Senga, Tozala na discipline Moko, vision pe Moko, pour Musala na biso et Kende di Bosso. Soki tozo kanisate, to bundate biso Moko, pour na kubongisa, to Zouambanu na musala ou toujours sala. Le gars peut toujours la na pension T et bien à la fin et vous allez kaka oh. Donc faisons un effort. Tous un système il y a l'unité dans la diversité. On sait l'unité c'est que nous voulons et là on dit toujours linga ko sala mais comme on dit
na ba accessoire bato na bato bakoki na bango pe kozala na kamwa ba idée bakoki kozala ba idée mais toyebaka l'essentiel toyebaka protéger ba musala na biso. Je demande pour la dernière fois bomoni ndeko na biso dadi auti kotika biso asali musala mingi tosenga pe lelo susu nazosenga et puis nzamba asali sabiso ke lelo eza la dernière fois tozokuta na pona bibembe vraiment o bandeko bazobela nzamba asala tout à guérir bango parce que nous avons besoin de travailler pour le pays. Yango wana ndeko na biso dadi azalaki pe na ba réunion po ANTPC to sala ka ba réunion po na ko sensibiliser batu na makambo etali musala. Soki azalaki na Sokoda mwasi na ye na bana tous les 6 mois balingaki bakende kotusha kambongo po chaque jour na ba réunion ANTPC tozosenga ba artiste comédien bakende ko s'affilier na Sokoda. On ne sait jamais. Mais biso parfois. J'espère que mbala oyo boko yoka et que boko kende pour que pendant que vous vivez, on gagne pour na musala na yo le peu qu'on peut donner et ça lisaka. Ce qui peut au tiki mokilio yo moi si na bana va continuer à bénéficier na ba droit d'auteur, ba droit voisin. Je ne sais pas combien de fois il faut na lobango lisusu. Merci mingi pour nos artistes comédiens, pour la mobilisation, pour la discipline. Tolinto comme na parti à Souka. Oye ko pesa parfois vertige, to kota na loyenge. Toza na matanga, tant tozo kende cimetière, même bisika peut-être to kokutana, to bossa na teke toza na matanga. Alors lokola biso artiste comédien, toza na hymne na biso, to ko yemba yango. Bandeko oy baza bisika vandi bakoki kotelema pe poto pesa honneur na ndeko na biso Dadi Dikambala. Musique s'il vous plaît. DJ. Bonjour, bonsoir, Balandia Club.com. Tout le monde Club.com, mon amour, tonton de la nation, l'homme invisible. Pichou Mangaya, Babi Bato, Bazana, Dieu merci, Mbadinga bien. Le lot, Dieu merci, Mbadinga, précisément dans le stade de Martyr, place où on a la grand frère Nangaï, papa Nangaï, Dadi Kitambala, artiste comédien, auteur, boutique à Bisso. Comme nous savons, 100% aux anglatés, 100% aux arabes, on a ça, ma camounioso. Tout côté à vous voyez pour moi derrière moi il y a des gens au ça déjà Makambo il y a déjà ébélé na matanga dadi mais comme nous savons mikolo yo ngala marquiste au sara je mora ya au salara qui to sala ndem sala mingi que tout le ba ébélé merci na Francis Hazard vraiment la montage wana pour ça musalo malamu merci Ampo garçon Philippe ngala ce plateau côté na to ça interview to zo matanga après na simato ba commenter bo s'abonner ndika ébélé na club.com. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible nous dit binora ke non toza na stade de Martyr premièrement vous avez tout banda tout monde peut banda na biso ya presse baza awa pour ça biso ba presse en ligne musale zati moda confrère na ngaza awa na banda na ye neni santé ouais santé za ngo bien eza vraiment bien makasi et na profiter na pesa mbote na ba tout ba na biso partout dans le monde. Merci beaucoup za dira à club wa oza pe na ba chaîne musu ba Hollanda biso minute oyo lelo oyo to moni na stade de Martyr en tant que chroniqueur relation nous on a Dadi Kitambala o lelo oye place ba olela na stade de Martyr. Question est celle chair de poule parce que à part chroniqueur je suis réalisateur il y a théâtre donc c'est-à-dire première relation on avait Dadi Zaki d'abord azaki master ya no nanga deuxième relation qui acteur on a maintenant filmé donc c'est ça après on a sous azaki ce vieux il y a master nanga dans les gosses du Kambala na PC mode.
Merci beaucoup. Le autre moni ba te belé ba changer catafalque deux fois tant que yoza mopandisa mona ba image al bosso okolo ba ni organisation ya NTPC et na niveau ya famille o lelo ba yokanité pour na récite matango. Voilà, en fait pour ne pas parler ce qui n'est pas au tozo kanisa, j'ai fait une entretien avec Goss waza mona ntsuka ba Dadi a expliqué que non famille et bimisa kimbongo ni NTPC ni fondation moko quelconque, eza organisation moko familiale donc famille et sangani na mutu o asalaka service funéraire mais c'est Fiotio mo que je sali donc aza mutu asalaka service funéraire lokola bazaki quartier moko ne batali que non ah na organisation c'est que Dadi ouais Dadi petit na e to zo mo to sanini to pesa e ne bazaki $6,000 donc on ba makambo oyo leki mwana ntuka ba Dadi ya bisinga ne bazaki $6,000 ba pesi na ve Fiotio mo batu nyonso bayebi aka sapeur na ntongo papa wemba ayokoma producteur nani akoma mo funéraire donc $6,000 ba pesi ndo monto uni résultat oyo mais na kati wana ANTPC to a fondation mon côté ezana mo a dire na kati wana. Merci beaucoup. Voilà, merci. Les hommes de Dieu, la Bible nous dit qu'il est le père des orphelins. charge à Bana. Ils sont pas dans mon crédit, ils en charge. Mais la moitié de mon crédit est là. Mais ça n'a pas moko. Je suis le père des orphelins. Je dis que dès à présent, à ma classe na bango. Dès à présent, à soin na bango. Dès à présent, à école na bango. Dès à présent, à que nous équiper moi na moko. To sambel na kombo Yesu Masia. C'est toi qui nous as dit, tu es le père des orphelins et des orphelines. Comment la tikibana on a sena la boko na yo. Yahweh on a mon tata. Les tata malades. Et salinde yo. Comment banda qu'on s'occupe la vie à bana oyo. Banda qu'on s'occupe. On est toujours Sabino toujours tozaka na sa interview a toza pembeni avega ou bomona déjà na ye déjà basango sekela mike makamaliwa mais tout monde suna matanga ya petit frère na ye wala dati kitambala to sula na to yeba combien de temps j'ai déjà bonsoir président mon petit frère mbala iwe baki ndengeni na bibo tomoni na stade marti tomoni présence na yo oyekolela la petit frère na dadi kitambala tonto oyeba dadi kitambala ne ba relation nini ya malamu za kila ngavere bon dadi azalaki mwana ya siatu dans siatu la to kabwani siatu la akosala groupe bakte na dadi kitambala
nayebaka ete apasaka wana epuis ye mosusu naza nango masa na ngai abalaki leki ya muzika na bala voilà epuis nayebaka ete saka na certaine alors bobo otiele au moins mokelekete bobosena ah bayebana bangute batiela batanzi bo ya dadi mutayebani bo otiene ti moi bor moni ti bikok mo bo jamais ngam na sebele na ngote rien na sebele na ngote okota caméra na biso ola fait message moi pa ba organisateur ba matanga ya ba artiste na ko bana poto na ba oya na ba oya poto tozala matanga bino mpe bandeko na biso bobolingaka biso mingi boyeba bango bien ke bokiba Merci beaucoup. mbongo na Après le service de l'homme de Dieu, le pasteur bokibaka biso Abuka, toliaka bambongo nous allons incessamment passer lokwa bolingaka biso tosepesaka bino tolongola bino na stress avant de demander le dépôt déjà ata kokunika ndenge wana ndenge wana me soki nazalaka na mbongo na ngai naliaka mbongo na ngai ezala c'est mieux bozelaka te tobeli ale bambongo bandoya merci beaucoup merci merci alors il fallait qu'il batika makambo ba comédien ba sala ndenge ba salaka Bonjour, Adam Soulsol. Namoni on a présence dans la stade de Marty, on a matanga grand frère na dadi kitama au passage collègue na yo toroyo kanande. Ouais, vraiment merci. Toi tolela bien. L'homme est levé du corps. Lelo les enterrements na yeme. Donc c'est bien déjà par rapport à lobby, lelo mamno so que de bien. Organisation à lelo par rapport à lobby. Je vais tomber avec ma caméra sur que de bien. Mamno so que de bien. Donc merci la famille, merci la artiste comédien. Il y a déjà plein de beaucoup de gens qui t'ont mal à bien fait. En tant qu'artiste, pour les campagnes d'organisation, qu'est-ce que tu peux dire à propos de ça? Hier, ils allaient moins bien fait. Parce qu'on a remarqué d'abord que c'est les gars qui font les amis bien fait. Mais pourquoi les gens ont assez parce que même la famille va organiser journée
lelo bien tomoni unité oyo balakisi na bana na mwasi na ye epuis na famille na bandeko na ye ndenge eleki wana lelo donc mponga na koloba lelo eza bien par rapport à hier. Merci beaucoup. Le président Kodi, le président Bassou, Merci, là c'est la famille. Il y a Papa Nabiso, Dadi di Papa là. Dadi comment on a Gisèle, le Papa déjà. S'il vous plaît, pensez à la parole. Voilà, ça c'est la délégation, la famille du papa.
tomoni yo awa na stade mardi oyekolela ndeko na yo Dadi Kitambala oyo na yebi te so aza grand frère na wana niveau mosala ba souvenir nini ozali nango ya malamu e ba relation avec Dadi Kitambala oyo lelo atiki biso tolela lelo. Souvenir à mon nazala mpona Dadi ezalaka tant na salaka film ba moment Ngwanzu et Dadi azalaka vraiment kosala so ba théâtre te. Alors on a vraiment la place où azala kosala sous théâtre te atikaka. Donc ce botali même na Ngwanzu alors bien que bataki biloko na nga na sa mesa titika lo matisi yango ationgo likolo ya mesa. Donc souvenir à liboso na nango yango na sali ba pièce belé na ye. Na sali ba mama Ngwanzu na sali jika na ye awa uta poto. Na sali fashion na ye. Na sali moi pièce belé na ye. Bon, en plus de ça donc moi amitié zalaki hein. Nous devons se la bien à chaque fois qu'on a hier, bon voilà c'est ça quoi. Merci beaucoup. Président. Bonjour. Tout le monde est présent dans le stade de Martyrs. Na matanga ya petit frère non na âge Dadi Kitambala oh le là artiste et comédien. Donc il y a une relation nous avons nango affaire Dadi Kitambala. Dadi Kitambala non seulement que ngana est toujours école moko, mais c'est un jeune homme que j'appréciais beaucoup dans la mesure parmi les rares pour demander conseil à un personnage faut jouer et donc c'est dans ce cadre là mais en plus on a habité le même quartier donc c'est vraiment un enfant de la maison mais aussi c'est un très proche parce que presque chaque semaine se retourne peut-être on formait un cercle là, donc là va y avoir lieutenant. Et à chaque fois qu'ils avaient un problème artistique, la manière que c'était de proposer chaque fois donc vraiment c'est une grosse perte pour l'art, mais pour l'art parce que. Bonjour. Bonne santé. Tobiki mama lipati akenda kala atika mboka na biso tomoni présence lelo na stade de Martyrs toliko lobake oyeka mpona matanga oyo aza confrère na yo ou moto travaille na Dadi Kitambala. Et pour participer à matanga. Bon voilà. Ba souvenir ya malamu oyo tika nango ya oyo pene marka yo oyo sini pena oya na Dadi Kitambala. Ah papa maman ba souvenir na lina lo ba souvenir so bato baza vivant. Tant ba profiter. Ozalaki nango tango azaki. Na azalaki nango kaka azalaki mutu moko gentil, mutu moko bien. Merci beaucoup. Merci hein. On continuera ka babi mutamase ba forma rebelle to moni pe ba o baza ba représentant mutamase ba to mona kuna artiste ne mo baza awa to solana ye relation na nya zaina nga vers Dadi Kitambala qui j'ai déjà dit bonjour papa. Bonjour Néo. Na moni on a stade de Martyrs awa yo artiste comédien ou la collègue na yo grand frère na yo banam salo avant yo ba relation ni zaina on a Dadi Kitambala. Famille club boy famille venanga mabele venanga mamoni go Kokola nanga kobotama tout ça et puis de travailler na ye tamulai de travailler pe na ye donc ça passe donc naza vraiment donc tina nakoki même pas komona corps à vieux nakoki même pas donc choc eza makasi vraiment choc eza makasi na mona kuna o bate donc nzamba ya mamoni moneka na kimia. Merci beaucoup. Tout le monde passe à Moko Tazana Bande Konaye, Open Amon as artiste comédien, on me consomme, Naeba, Papa Boni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes présenté Bana Paoui, Amon Yakleboa, Baotala, Yokomonani et Ozanan. Comment on a aujourd'hui artiste comédien? Ah. Ya groupe Nini? Artiste Pombalembele, Namumbele. Mais on a photocopie à l'IPK. Mais namoni toye matanga Dadi Kitambala po ape artiste ne pe biso nde tozalia lelo nasenga tozaine semaine passée na kaka ote Dadi Kitambala kufi abe atoto zane tosala émission kami de pona moni Dadi Kitambala